ok pale jambo. Ok pale jambo komale, ok pale jambo komale dede, ando se kaolo makude. Ok pale jambo komale. Maman Malembe, président l'électricité, asali pe eloko moko te. Ngai naza kotuna kaka lokola Yezu, oyo asala nanu likambo ete akamata libanga abamba mwasi wana. Oyo aza na makambo te ndenge chala mwana alobi atombola musapi na ye. Toyokana bien. Mobali oyo avandela mwasi moko banda babota mama na ye abota ye kombo na ye nani nalingi ko bolukela ngai mokili oyo nyonso tu mobimba. Epa ba mindele, epa batu mindu, bipai nyonso bozwela ngai mobali oyo alala na basi mususu pembeni a part mwasi na ete. Bongo nga nakanga munoko na ngai libela ti mukolo na kukufa na kufungula su munoko te. Bwachi par exemple kufisha buntu bwachi. Bari muntu mukaji ki muntu muluma bundi bari mabonsi to. Hein? Félix muntu mukaji. Nyama yosidi yakula. Tous ces chiens qui parlent, qui n'ont jamais couché avec une femme ailleurs, qui sont-ils? Qui sont-ils? Banani wan, batombola misapi. Oya yebe loko mokota abamba Félix Libanga. Oyo ayebi mwasi mususte abamba Félix Libanga mutu ya liboso. Biso totalela ye. Basango bazolala na basi. Pasteur bazolala na basi. Ma soeur bazolala na mibali. Qu'est-ce que c'est que cette histoire? Qu'est-ce que c'est que cette histoire? Hein? Tango Félix azako bota na bana nani mwasi wana azalaki wapi? Nyakero azalaki wapi? Lere azako bota bana na mwasi Nyakero azalaki wapi? Lere Nyakero ayebite kuna ndesika François Beya. Yo lala na mwasi mususu te ande uri amwasi na kutu mwanzi kulala mulimo mukaji mko abuto ande ora mukaji bo Beya. Uju musenje François Beya uju musenje musenye mulela bibi kuzima mwebe bakava musomba hanshi bakulele to uvumeme nyina kulu mukulele mweme na kulu uju mumva so kumata hanshi kubona kwaji musenje mu niveau ay François Beya tumusombela mukajeba François Beya yo vandela ka mwasi na yo olala mwasi mususu pembeni te François Beya toi tu n'as jamais couché avec notre femme en dehors de ta femme. Ta maman t'a accouché debout, elle n'était pas assise. Ou couchée comme les autres femmes le font. Maman n'a eu à botaki yo ya kotelema. A botaki yo avandaki na sete yo François Beya. Na ba tu ya ba DG nyonso. Na ba mbo nyonso tu ya ba sécurité. Vous êtes tous des chiens comme les Camerounais le disent. Vous êtes tous des chiens puisque vous êtes des hommes comme Félix. Félix de bolingo botika botia ye mwasi. Bolingo botia Félix comme mwasi. Banyangala kat ba mibali nyonso ya Congo boza ba mbo, vous êtes des chiens. Vous avez des femmes gauche droite. Qu'est-ce que c'est que cette histoire de Félix? Hein? Félix a comme mon santo. David a dit, il a demandé le pardon pour tout le monde. Seigneur, ceux qui ont tali masumu na biso mutu moko te ni papa akobika mutu moko te. Mais makila ya Yesu nde na sengi po elata biso nyonso tu. Makila ya Yesu elinga biso nyonso tu pona sukula biso masumu na biso. David l'a dit que moko te akobika. Mutu moko te akobika puisque mutu nyonso tu aza musumuki. Moko te akobika. Botika Félix tranquille. Bino nyonso boza na kati ya réseaux sociaux, boza ba senzi boza ba nyama boza ba mbwa. Botika Félix tranquille. Aza mobali lokola bino. Aza mobali lokola mibali nyonso tu. Biso nyonso e mibali na biso ba la pembeni na ba simususu. Biso nyonso e ba mibali na biso ba bota pembeni na ba simususu. Likambo nini yango? Likambo nini? Qu'est-ce que c'est? Likambo nini? Botika Félix tranquille. Je vous demande de laisser ceux qui bino bosala na likambo te bo tombola siko libanga bo bamba Félix. Ndenge Yesu atunaki bawe bakende kufunda mwasitala salaki kikobo. Bo tombola libanga bo bamba Félix. Nalingi ojo oyo koma na mato ya mobali na mobali ya Congo. Oza mu Congo, oza mu Ngala, oza mu Luba, oza mu Swahili, ozali mu Yaka. Hein? Puisque ba yaka nde bato baza ko tombola pe ba makamnyuso oza mu yaka puisque zalaka ko finga tsoko olinko fungula munoko na mboko ba ko funga ka mu yaka
ata oza muyak oyo alali na mwasi mosusu te atombola mosapi oyo aza na makambo te atia mosapi na likolo. Botika Félix tranquille. Vous êtes tous des imbéciles. Tous les hommes du Congo, vous êtes tous des imbéciles. Botika Félix tranquille. Tokani, à bon attendeur, salut. Des imbéciles. Maman Marthe, soki ezali yo vraiment zoloba, tika makelele. Félix Tshilombo s'est vraiment mal comporté. Kaka ndenge na komi na kati ya photo oyo, ndenge nini ye a abandonné mwana kitoko boye. Comment ndenge nini en plus mwana ngo mobimba na ye, mobimba ya papa Etienne Tshisekedi. Vraiment. Makila na yo, comment est-ce qu'on ko abandonné yango boye? Biso nyonso toza na bana. Awa na kati ya poto okomono zo sala, soko vandaka na mwasi te, bakataka yo mbongo ebele, mais oyebi ke lokola ezali mwana na yo eza makila na yo, y a pas de regret, au contraire. Okondima kaka parce que eza makila na yo. Comment est-ce que Félix Tshilombo a organisé, nga nazali sûr même que a organisé biloko yo na moment oyo ye akozala na ONU, comme ça akoloba ndenga mesana que non na yeba kité bandeko na ngai na yeba kité, voilà, je ne savais pas, j'étais en voyage pour le pays et tout ça. Moni ngai pona ngai ezali hasard te. Tshilombo vraiment oza kolo penzo oza fiti. Mwana kitoko boye vraiment, mwana kitoko boye, donc azomona na ki akozala mbinga mwasi, vraiment,